Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ba comédien baza mitema mabe. Ya Janine kati boye. Abandaki ko penser. Soki na su mukanda. Abeteki des personnes à poto bayebi, des comédiens. Ya Janine bisi bango. Ngani yoso na osala. Na oluka moyena za mukanda na benda mwasi na ngana bana baya. Comédien moko koko yebisa mwasi ya Janine na ndako. Yebi makambo ngoti na tiki na kazi. Il y a une vérité. Vérité, comment tu as un niveau de à éviter ma petite naine à poto. Le vounou. C'est-à-dire, ceux qui babanaï ko percaya Jani, bozo percaya bolingo, mais bozo l'accepte pas sur fan daté. Ya parfait, ça les batou belé na kisasa. Aye kisasa trop, mais na kisasa ye trop, ayende kotonga ya Jani. Ya brini ba ebisie ko pesa ya Jani mukanda te so azu mukanda ko kima ba comédien ben c'est mao ba comédien ti lelo la fille comme mutema keto mutema passe ata suna pesi ka Jani mukanda ngana akimanga ba tonga vie Jani ko ya halelo te ata na mukanda ata mukanda mukie o ata komba mukie ata jeton za na ngota ya sali na kisasa faire souffrir kuna. C'est moi qui fais souffrir ça normal. Normal? Eh oui. Oh. Et ça chapeau. Ne qu'on biso alinga kaya Jani na bolingo ya solo te. Tu peux imaginer. Bana ya Jani bango tout ba français. Bango tout bana mikanda. Pourquoi papa bango za mikanda te? OK, ceux qui da na poto na bango wana. Ceux qui da moi saboti na 3 mois. Mubala ko za mukanda na 3 mois. Moi ça déclaré mobile. Moi ça déclaré mobile. Atika ki des femmes na kisasa. Très bien mao. Très bien mao. Je te salue à Sylvie. Ya Sylvie au sa matang. Ok, pembe. Ya ma opo sa matang. Famille pe sa matang. Ndeko mo po yambaki. Akosta pe matang. Il y a 16 ans sa mukanda. 16 ans sa mukanda. 16 ans souffrance. Ya souffrance, ya passe, ya koteka na kekele. Ya kolala ka libanda ba komise la kabiso ya Jani Fazer na poto. Me ba ndeko na ye na poto bazali. Ba masa ne ba na poto ba pipe tia Jani na poto baza. Ba lobo ya Sony, comment on dit avant na pas petit, bien lobo ya Sony. Pour faire formation, poto ya Jani, ba te belé ba kenel boso ya Jani ba se faire na poto ya Jani. Te na yebisio. Ya Jani comme mutake ya kekele. Ya Jani comme ko sa charmant na poto. Banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement kuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke ipa courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisa suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune ya Ntseli tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyos. Bienvenue sur notre chaîne Amélia Luzolo Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne où vraiment tout le bateau c'est que les gens disent tout à travers bah inviter à biso na émission au Mozindo moi votre humble serviteur dire les millions dans un instant aux biso na bino on a servir bino merci la Tony 5D papa divin diversaire derrière la caméra pourquoi pas un grand merci na momi Amélia Luzolo toujours là pour Batnaye toujours là une femme au grand cœur merci na Marie Luzolo à beauté belle sukozali pourquoi pas un grand merci na Jackie des Colonnes grand partenaire à beauté belle sukozali à beauté belle bon séjour à toi Coca Fils grand beauté Coca Fils na ma belle aux en a vraiment to kumbela masolon quand des là merci na bino sobolinga nga dibele mignon
tolinga bino vie bolinga biso ya trop tozana ye bishop to yembe au deuxième photo ya mbaye aloba toujours tellement bien aloba makambo pena o izaka vraiment na nzela surtout na ba analyse na ye to sola makambo nyonso surtout likambo ya matanga ya vie na biso Jani makambo zo kene ndenge nini makambo zo bima siku bima tozana ye bishop bonjour bienvenue. Oui, bonjour Negolangai et bonjour na batutu bazuli bako na biso lelo o tu ba sepela na biso. Merci na bango, merci na maman Lima Mala papa na Maria Fina Béton. Merci na ya Fallon qui a la de moi-même que j'aime beaucoup et merci na batutu o bazuli bako penda ba sepela qui so bishop parole au monde ba koti. Merci aussi na ya sila de moi-même cancer propre ya na biso ya bolingo ya na biso ya sirsi ya na biso ya soin malgré tout matanga mais ya sila fin azobisa yo na yebisu malgré matanga mais sila ka fin na matanga na so ya sila ye ko na poto ko ndenge ke bouger na yebisu yo basi ba ke tia ba TV Jani makamzo esala mawana na yebisu yo avo ya kisasa bo yo kake ya sila yaki na yebisu ya sila na poto na mutu na ye oh ya Jani oh ya mutu kuta kabola ya Jani na ya sila te parce que ya sila ayebi ya tactique ya Jani pa bi tactique ya sila zo comprendre to yeba na ba tactique Yasi la za show, yasi la papa mbate, to so la pembe. Mona matanga oh, bo remarquer batu oh balela kana ba scène, na nga tout na tout perso. Batu balela ba scène. Batu balela na ba scène na matanga o remarquer ba olela makasi. Ba olela makasi pour soucier ko tabo makasi. Ba réseau pe na mambasa na ba scène, tant ba ya na makambo ba olela na bango bien. Donc mawa eza na mitema na biso parce que to bungisi ya Jani Fai ya Jani aza n'importe qui te ya Jani aza comédie ya munene ya Jani asali fierté malgré na ba poto ngeza ata mutuka kei au senti kasili mais na bakisa so senti ke komoza bato ebele ba yaki tangu kaka to yeki coup d'appel ya Jani akufi pour remarquer tout le monde bazaki vraiment mobilisé ya kolanda ya Jani akufi na nini je comprends. Donc c'est ça. Et l'autre c'est qu'on a na mona ka bolingo za ka makasi pa ba comédie za la ceux qui bazana ba problème au moins ba sangana lokola mutu moko. Ceux qui ba problème on a ka sile les sambla. Ya sambla ba ya sambla. Ba ko sekana ya sambla ba ko pesa pe mboti ya sambla. Mais kati na mitema bwango okoye boko remarquer que non et l'autre ya na ngote. Ndenge makambo ya Jani tout le monde a poussé ya Jani pa ya Jani kopi mais ba anniversaire ya Jani uti ko leka ana mona muta posta qui était Yasi la kutoza trophée ya munene ba postate. Yasi la zuli biso mundele. Pona kisasa na biso black au coin. Banda bande ko na so basi banda ko linga basi na balinga mo se mubala mundele te. Na ko lobango bien. Bande ko nyonso ya basi ya kisasa do baka zo mundele moko asa eka fiko. Mais mundele penda za représentant légal ya bolingo c'est Yasi la. Mais mutu moko ta yaki a posté. Très bien. Ah ba ta félicitations Yasi la. Je comprends. Ah ba félicitations Yasi la. Yasi là aussi mbala mundele rien mais ya Jana kufi ba poster bala sabatu ki non baza na bolingo toujours ko bala sabatu baza na bolingo mais au tala kati na ba ko remarquer no bolingo ezate ça dit à quoi mais ba comédie baza na bolingo te bandaka yo bien ngote ba comédie ba na bolingo te ba comédie baza la wana so ba fandi ba sala kaleki yo kangisa zuma te tendresse baye ko pesa mayele nde ba kanga mutu wana baye ko pesa ba deuxième pe ba sensibiliser batu baye bisi bato kanga tendresse to kanga zuma mais makamuto kangeleza mutie soko poza na moi dossier ya kato sansa e vimba ko bakanga e bien omoni ki mutema mabe ba komle pese bande omoni ngwe makamuto le kaya gola omoni yango voilà basali makambo nyonso dossier zaki ya comité na 16 na ba ministère ba côté ba ministère ba innocent ngana so la kina hérité hérité bi na bi makambo ate hérité bi na français je ne connais pas ces choses là très bien abi na yebi ngote pit attenga la téléphone Peter ayebi ngote bi Peter c'est-à-dire ayebi makambo wana te ozomona ce qui se passe aujourd'hui na ba comédien ezake bazo vivre na hypocrisie bazo vivre na kimutema mabei eloko lelo tozobeta histoire ya Jani makambo ebomisi ya Jani na poto ba parisien baza kuna ba comédien ba parisien baza kuna po ba fora na poto effort ninonga na obeta sete na ebiti so basala kiango so basala ko ngula rade mais biso de bakite effort nini bango basala ki et pas ya Jani po ya Jani alongola ba stress obité le moi bien ngana mutu mais ba susu ba bini si to so sa life moko wana ba sika songo ba bike
vieux à nos petits mais vieux est responsable soit petit vieux vieux petit dans la yoki mais tout le monde vient zone sous petit vieux petit vieux que comment il faut que vieux à éviter ma petite dans la poto le c'est-à-dire soki baba na ko percer ya jani bozo percer bolingo mais bozo l'accepter pas sur fanda te kala na za makambu te a otika ba percer bolingo bazo percer jani bolingo atika bolingo na mwasi azo nyokola ye mais bazo lakisa place ko fanda te na poto kolala ça pèse aussi. Très bien. Il faut imaginer que ya jana comme mutake ya kekele ya jana comme ko sa charmant na poto ba bien avec garde na ligne moi charmant. Oui, la charmant wana tala ya jani mbinga ba jouer garde ka nzambe nga poto na makambo yo poto zo mono yo eza makambo ya jani na gisasa apaiser na petit na be kuna bana ba mikanda ba petit ba ya ki ba faux petit ba fona so ba faux petit ba petit nyoso ya jani to yebaka abaza ba faux petit ba ndoki moko bakanga ndoki na bumwana ke l'access ko kuna akoma ko pumbwe butu bana mindele ba osepela ba monango kwa magie to ka kindoki ba poto za mboka mwana poto za mboka mwana te c'est-à-dire quoi ngai na ke poto na ke poto liboso attendez to ya zuma na combien liboso na bango na gagner un petit vie bandoko na nga ba yé na beta bango kara na négliger ba pona na poto jamais yango ko pas mi ba na poto na français za la rateka lingala mais kenda poto ça fait 12 ans yango na poto ba po baza kuna bala richesse baza kuna na boy na ngai na boy na ngai na so ba baza kuna baza kuna na boy na ngai nga za na posa na bango te soki ya oyo tangi komba za kuna parfum dans toke de pembe soki parfum divine azale jésus il y a parfum sali batu ebele na gisasa elo na boyi na ngai ya parfum sali batu ebele na gisasa aye kisasa trop mais na kisasa ye trop ayende kotonga ya jani te mamni yo la musala non bakundi ete bozo la musala mebele boye mam na olo bapene ebi na ngate so na zo ba masolo yi na ba likute na yebi ko evite na mo na ba yebi ba to ive na zo ba makambo ngote so zo ba nini hao zo kopana batonga vie jana ko ya halelote ata na mukanda mukie o ata komba mukie ata jeto za na ngota ayo asali na kisasa faire souffrir kuna te moi si ko faire souffrir za ngo normal oui et ça chapeauto non ça chapeauto comme balino sonde balinga pe basi ba faire souffrir bango et ça j'ai abasi chapeauto moni moi ça poto aza lokola crayon na gomme Kazabe boyo kanga bien moi ça poto aza lokola crayon na gomme akomelo makambo so amone simbite ekomi gomme a supprimer makambo komaki basa poto basa bongo abosani ki akomaki abosani ke likambo wana komaki alongolongo mbala moko ozo comprendre alongolongo mbala moko a supprimer pour la chose que non ngana yo contact ezate ya jana ke poto awa tia ki ya mawo to sola sko koto pembe faut vous faire calme atia ki deux femmes na kisasa très bien mao je te salue à Sylvie ndaba pambola yo apesa okimia bon na mone matanga ya jani ba sango ba kobima na bango po ngana minene na ba makambo muta ko kanisa ya jani makufi na ye na loba kama munyoso mbola moko esila rango ezo ko parle soki to bito ke plus loin ya Sylvie osa matanga to ke pembe ya maopo osa matanga famille pe osa matanga ndeko mo po yambaki akosa pe matanga ya ex ya jani pourquoi ce cas comme il a kufi basi bakobima o nazaki ya jana sali 16 ans yo lelo bakozaki na zemi na iseke mwana nga bota mako bombi na libumu ali makamba mona aja 16 ans ya dadi akufa kiawa tomoni combien de femmes babima na bana
Moi ko di bumuto bona mo na ba ne ko sa mamwana un moment donné elimwa il dégagé aketi ka mo pas docteur mo na kalfungula wana docteur azuka mwana akomisi mwana makila ebi nazoye bisayo makambo mamolo ba oyo nazoye bisayo ba grandeur makambo naza mutu bomba te nazoza banki te banki na ngai ya motema ba panza très bien ya jani na kufi na poto ya jani na 2024 akokisa 16 ans na poto na 2024 na calculer ya jani poto ya jani na calculer makasi 16 ans sa mukanda 16 ans sa mukanda 16 ans souffrance ya souffrance ya passe ya koteka na kekele ya kolalaka libanda bakomiselaka biso ya jani fazer na poto me bandeko na ye na poto bazali bamasa ne baa na poto bapipe tia jani na poto baza alobo ya soni komona ki avana pe bapeti pour votre formation poto ya jani bato ebele bakenda liboso ya jani basepela na poto ya jani te nayebi sio oui baze ebele na posa otanga bakombo na bango te na posa mpe ya kobeta liso na bango te basepela na poto ya jani te ya jani ake poto bakena musala efe bazonga te ya jani ekena musala te ya jani pesenga na kana nginga mpona koya akoya saba makambo na ye ne kokutana na mwasi oyo babengi na kombo la brini bakutani na bolingo na bango liye peti wana azalaki pi petit sœur ya Mao Kivula yango ngai na tous les pi petit na ngai na bengani bango na bengani tous les pi petit na ngai très bien sima na ngai asuka posa moto te telefone na ngai mona memaka ba pi petit na ba maso to benga ba pi biso ba komaka ba faux petit akoza pe chombo no pa bengi pe momi na ebete pe solo eneni muto olanda wana aza bandoki na ba master sécuriser vie na oyo moko na nzambe ko sécuriser vie na ona ba master na ba purité soki lelo ya jana comme kokozwa ba hypertension ba tension ba crise cardiaque ba malaria cérébrale ba maladie nyos na poto ba supplément mais zonga kaka na nzoto ya jani ba supplément malade mais pas jani zonga pona mwasi mwasi ya jani malgré kintumba na ye toko sola ngo pembe afuta biyeta ya Kinshasa kintumba na ye abenga awa ndi ba sa travail ba ya bakola ko bato bazo singa kintumba na ye kato za poète surtout ça bakangisa mutakangisa uti poto mukolo obimeza obimasika ahoti ndope bilamba mutaposa akangisi mukolo obima yeso akangisi défense ya tia oyabo ye lufundu ye nani mwasa manko tondeka ya fati yo mwana na mwana latia ya osakalela o mwana na mwana latia osakalela qui est derrière de moi kala tika kobukana na yo te kobukana to combattant de Kinshasa bango ba combattant ya poto to ba combattant ya Congo to bunda pona mboka Congo ya fata te lo exact ndoko pani ndeko na biso alingaka ya jani na bolingo ya solo te. Tu peux imaginer bana ya jani bango tout ba français bango tout bana mikanda pourquoi papa bango za mikanda te OK ceux qui da na poto na bango wana ceux qui da moi saboti na 3 mois mubala koza mukanda na 3 mois moi ça déclare mubala plutôt fanda kuna te meto za ba formation ya poto nga na fanda kana yebi so ndola ngai nzoto o banda tout ya la gisasa o nyoso poto. Très bien. On réfléchit na poto qui na ndenge ni très bien. Bandoki ya poto bapumba pa pambate. Soki ndoki na poto pumbwe so akesa mission makasi. Mais biso remarqué bandoki na kisasa ba kipara RT. Akuya kina kasavubu. Ngangina makala. Akuya kina makala, akuya kina kiseso ndoka zo banga ko kuya ya msina palais présidentiel. Te ba passe ba ko ila ka biso. Très bien. Ya jani na souffrir na bolingo na ye ayoki passe na bolingo na ye. Mo mwasi azu mukanda ba comédien baza mitema mabe ya jani kati boye abandaki ko penser soki na zu mukanda abeteki des personnes à poto bayebi des comédiens ya jani bisi bango ngani yoso na osala na oluka moyena za mukanda na benda mwasi na ngana bana baya comédien moko ko yebisa mwasi ya jani na ndako yo makambo ngoti na tiki na kazi ile ngana no vérité te Amoni obimisa bo. Okamwe. Obimisa ba komedia poto mabe. Babima déjà.
ana ko salika mwana te na poto wana basongi te bazwi message bake na ndaku ya Brini bayebisie kopesa ya Jani Mukanda te so azwi Mukanda kokima ba comédien abengisa ya mao ba comédien ti lelo la fille comme mutema keto mutema passe ata suna pesi ka Jani Mukanda ngana akimanga ngana kosamba la poto mais donc kana na logique wana okimanga mais ne yolubi keke la bonne gestion na bolingo ya viete mata ki via kimaki esko ye nga pete lo te po linga ide mutu te azana loko bandeko na pa ya vie Jani ya Jani sura tie maki bana babi ma ya bien nayebi makambo ye azo la bolingo te mais ayebi ki ya Jani boka ya Jani azalaki na spay ya Jani sura tie oze mosati na zeme koti soki po boti talabana ya Jani meke no ya Jani aboti bana ya kitoko chiko ngape na so na bana biso bo bana na biso bino bana ya Jani boyeba kiteke papa za na Mukanda okopana donc eza ba makambo yo otomona surtout na matanga ya Jani oko remarquer batu nyonso baza na bolingo ya matanga mais bana bolingo te ya kosungana ezo comprendre très bien eloko bombi ya Jani ya la Brine to condamné po ya Jani bando fan pa nae to condamné na biso ye mais to landela ba comédien moko na CC babando ke pa la Brine ko tonga ya Jani mais biso ozoluka za division to ozoluka lo ni dans la passe nanu bakabwana baswana na okabola te na lobi nga susi na ngeza nini ba comédien ne olie boswana ka pamba bobenga ni to luki place moko to panjeli bino selekele eza moko ya ko soutenir bango to kaze biso makambo ozo mona ozo kopana omonenge ya Jana kufi boy ba programme nge banda ba groupe ya WhatsApp pe nge banda obligatoire parce que obligatoire oui obligatoire to ndimi bo sala ba groupe ya WhatsApp mais groupe ngo bo sala yango est-ce bo sala na mutema moko ti bo so ile o sala groupe ngo bo sala mutema moko acha contribution pour na peut-être batina mbongo pour na Korea ou soit pour na famille pour votre information Yamira yesa kufa ki na Angola to sali ba groupe ya WhatsApp nga ba coach na groupe ya WhatsApp nga matake kidani to coach nga ya masumu na iti so ba bosa ngi numero e asa kata bishop ya azui a coach singai netaka bona coach na moni batu news na kat batu minene na moni ba ya Caleb na moni ba ya Elombe na moni ba ya Bodo na moni ba ya basasi na moni ba ya batu ebele ngabi awa bonjour na kopesa te mais il faut na yeba ba osola nini na moni pena ya Ethiopie na kati na bi na kota na ndenga se pesa ka soba tumusu ba koti na se na moni ya sila na landi ya sila kitawa abi yopo za kuna bila zali abi te to fanda to yoka bangana ya na ngato kenda bongo bomisa ba ide ko to fandi wana na mona kaka oza na Ethiopia mboyo Yambola abinga tola Congo na za Ethiopia na bona nga na Congo koleja za na boy pake ya musika famille nga baza posana nga Yambo ya binga bona Yamira yesa azalo lendo momo mose je peux donner 450 $. Ngabi yo ka ba somme 400 ba tai bongo siko balingi ya sila pe aloba ya sila fininga lisu na WhatsApp bikabolo ba le lise bimagaba kasite yo so bate ba 5 bima ba 200 ba nini tout ça ya mo wazaka na banda bina laksa mino esprit ate $20 bala yexil na ebite tenga na yede so wanga na bona ngai nga ba kombo na bango na bona nga na yasi le tanga ndenge mwana nga muke obi yasi le tanga bien yasi la c'est ma grande sœur to so la bien ya na nga ya ndako biso to fande na gombawa biso to koliawa
biso to koleli to tangi na école Masamba biso à l'époque to mela tinanchi ba tedi nzanda nido ya munene na mesa biso mela bongo zwandengo lingi mais lelo koma batu misu ba kola na vie moko ya bongo na koloba aka sombi milika chasa tango bokwa thermomètre temo na lipeka acha na faire wono sombi ni do ya chasa peke ekita pote bembine so milika tia miliki les miliques et les miliques. On dit que papa, ils ont des mots. Yo tchepo za couleur, mais nga tchepo za boto. Yo tche di lutu. Yo ngano tse musique nga. Voilà, liste. Ya masumu s'il te plaît. Ya bo de pe s'il vous plaît baba mikolo. S'il vous plaît. Na yo ki da sango bo sa liste. Bo sa la groupe ya WhatsApp. Boko tche asilate. Pourquoi on tient toujours ainsi la mise à part? On tient toujours. Ma fête arena. Bolimbisa biso. Ya si la salle de fête. Pour faire un neronaye. Pour faire je parle à compte de ma grande sœur. Aza trop équipé. Ana mamobela au sala. Ce qui mbongo a repesa ngana na contribuer. Mais malwa imba yebisi bino bongo avant de voir émission bongo. Na ndenge nini? Ka nan oyo ko pa mutu te papa na ngamo. Wana bilo na yo mo. O ya famille. To fana bi na famille ngai. Lobi na réunion ya famille to taki ngai mazozo. Yata nazo biso famille te. Bino bolinga ba tolo biso ba seka famille awa. To fana ngai ya zozo. Yata ndesi wa tata mwasila biso. Na noko zuma. Na yana biso bimaki député. Ozolanda. Biso famille za. To na famille. Ba député ba katanye ba biso ya leki. To comment on a te pose attention. Wana kina baba kina babako akokufa. Mais lelo toloba likambu oyo vemesa pasi poto mo kina soma le malebe to chité. Likambu ya lelo bato ba mingi. Po bakamezo bi mebele siliwa jani. Zo bi mebele bamso bazo condamner la bruit bamso bazo ko bakele carmes existe bazo condamner vena biso par rapport na tikaka mao na tikaka basi awa. Mais lelo vraie cause en tant qu'analyste oyo mo sali. Ils liwa normal to liwa au raisonnement to liwa ya crise qui a okenda poto fozonga kini moment ozonga kini nini po vie munene bongo akufa la crise. Ya jani c'était pourvu que azonga kisasa na 2024 toza. Azonga kisasa 2024 toza. C'est long. Tangu basolo na ya mao. Ya mao yebisi ye papa. Soki ezo simba nango te. Ça le force dini ozonga. Ya jani abandi kosenga ya mao pardon. Naze informé na nyoso. Kosenga pardon. Abi limbisa ngai na makambu nyoso ngai na saki po bo luka na video na kopesa bino bocha. Ya jani asolo na ya mao na video na kopesa bino boche. Bo comprendre. Bo bimisa makambo po ya jani akufi tondeni po ya jani mo nduba ba mao to ba bimisa. Ya jani ngaza nani? Ah papa. Bongo Sylvie azawa. Ozo comprendre. Ya jani asengi paroda asengi bolimbisa bi mao limbisanga. Et tombaki pe jour anniversaire ya mwana. Ya mawa yebisi ye fele mwana na yo alata. Mais kecha mwana c'est $80. Ya jana binenga abona na mbongo te na obune fils kata $50 na kotinda. Wana basolo na octobre. Ah nkambela ngabo bondeli ya mawa mtayesi ino ya mawa mtayibisinga. Ngana ko ndaza ko tata moi c'est la lobby. Ah. Na benga ki ya mawa iboka lobby. Mama ka na matanga. Naza na kuna te. Na mama na lobby pe na yebite. Soki ya mawa mtaloba ki. Soki za batu ba pesinga na loba na yebi te. Ngana lobby o ngana kanisi. Mais naza si ya mawa mtapesi. Ya mawa tsakira. Ukuta na matanga. Naza kuna te. Matanga na nguna osambele kunda bana poto. Po ba tapage polawa na sekatanere sama. Na ngwa lele na mabele. Ile to sa gouvernement ba aider biso vraiment. Po ya jela zaina mukandate ba kundelo kwa wana ndenge bakosa bino bakundelo kwa tabateza kandeni soki mwasi ana ba moyen na ye abina nore mobali na ngai na magetu makamnenge lekaki na somba seka beli bula bien bakunde bien bakosa bino te. Moi j'ai ngana fait na poto ba 2 à 3 ans na poto na bi comment fonctionnaka ngami na fait na France na fait na Canada na fait na Sénégal na bi comment fonctionnaka surtout na France na bi ndenge fonctionnaka
Ntako sabinote. Aba neni yo. Nga na France na 2000 combien kutu. 2000 combien voilà. Kala pena mingi te hein, c'est là. Voilà, ti date ya. C'est là. Ti année ya. Délai ko ya. Na faille na poto 2002. 2002. Voilà ba voyage ali. Nga ke poto na ke poto 2000 na so mamba solo 2002. Très bien. Na faille na France 2002. Je comprends. Na siège wana. Voilà. Bato belé baso ya poto nga na omona. Vous comprenez? Donc makambo e salami lelo na loi ya Jani malgré nazo ebisa yo même les combats comédiens ba na kata makambo. Voilà, maître, évite souris aux autres division, aux autres nini, tout le monde sur la team ici vraiment na souka. Tout le division, t'es pas divisé ba monde ba sala yango combat divisé ou ta na théâtre. Vidéo tout le monde na il y a la brine abimé na ndako, bibo filmer té. Na le la mobile na blo mo bongo mais bazo mingi basé sur attitude ya la brine. Ba ndire mutaza matanga té, on dirait ça makambo lekalika na ngwa kazongo la vie na ye. Okolo ba ni poto mo chité na biso. La brine ba ku misote. Ba sando la auto fandi ebisa batuke. Bo filmer te na ela mbaya na ba ku miso. Yo mo na fête anniversaire na yo. Yo ebe kola ba Jani. Tika toke na ngosuko bo yo tuninga question. To so la pepembe. Oh, to so la ebe kola ba Jani so baza banani. Oyebi bambunja. Oyebi kola bambunja. Oyebi basakata. Attention ko bima na douche. Ko ça no ma sécurité mo ngo lokumu. Ya Jani ko akufu makambo esili attention. Tu dois sortir aussi na ngana mona ndeko mongo basale makamba bima na njile. Ko ça ma sécurité. Na yebisi yo. Plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans na njili. Abimi na njili. Yo kasi famille ya Jani pe. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, fidèles internautes. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Ezalaka soki mutu akufi akoyi mutu malamu. Ya pa zaina mabe na ye na malamu na ye. Ya pa zaina mabe na malamu na ye. Ya Jani ya soki poto so na baso la kaki ko bala boya na bango avant. OK le poto sec. Ba bi fe boya ki maote. Ba bi fe matériel vieux. Ya sali be mi so finga ya mawango. Mais la belle la séparation ta. Fingi ya mao, fingi ya mao ndoki. Nataka ko pata nesi mukolana. Tata moi aussi. Ya Jani. Makamba somo bisa boy. Fingi Jani, fingi nani ya mao ntoki munene. Ya mao muta frene vina ye. Bon? Nga ya zoma makamba finga ye penza. Ya mao kolela. Ya mao kolo. Ya mao bengi ya c'est c'était benga bishop. Ndoko tata ba muta ya maki ye benga ya mao benga ya bi bishop itama ya Jani na bi papa mama tika na yoza poto. Wa pota sikeza ka gu. Nuna siko ndenge nuni boy. Viens retirer la combien de bana. Badisi il paraît. Na yebisi yo. Badisi il paraît. Il paraît ba koza badisi. Vraiment différent. Oui. Dis maman pe ko koka. Zera, dis maman. Ma bena bango ki comédien ba tika on la TV comment na tota bana basi limbisa. Limbisa wa kawata biso. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre vraiment. Nous sommes Mozindo. Ici on dit tout haut, c'est que les gens disent tout bas. Surtout à travers l'invité, tout ça qui n'a vraiment Bishop sur la ligne. Mais vraiment, nous avons beaucoup qui est pénal pour nous. C'est un écart assis là. Tant qu'on est comme on souhaite. Moi, Mboko, pour bailler, il faut en dévoiler là. Moi, je suis député sur la comédie de Katanaka. Pour na bilongi na bango bataka ya sila te. On est pas feliz ba sila. Te ya fatia za président, botie mupandi, pozo ba fan, baba kuku ba lingo ba voter yo. Taka ya sila mukie. Ou bien bon, baba kuku mimba zaka la poto na kini. Qui t'a condamné, qui t'a pris ça? Na bango na français. Qui t'a nocé ça? Qui t'a nocé? Yes bon ngazana. Na komi combattre ba kuku na kisasa. Bando menga o mona te question yo kimanga eya ba l'anniversaire yo lekana awa te moni la patron atangi ba koma bato yo ba aider carrière na yes surtout na Bellevue TV mais tout le monde atangi pe koma si latin nani la patrona a c'est anniversaire na mona ki ko beto le suko continuer na pour na
pour la phrase na yeba phrase combat ya si les ara kilo na minoka batu biso potanga mais biso moko nana attends pe ya gabité ya gabia za na somonte soka ya gabia za na soma soko mokete ngana ota e kabwa na kala batu ya kabwa loku bata babandi wana bo biso to na biso babandi te voilà merci zela nanu zela na zimbe siko bela voilà mama yamboyo osali bien loko otai komba sila te pongo tango la hypocrisie po yo za muta hypocrite wa hypocrite oza pna hypo okuki jamais kotanga komba sila poza ki kilo tanga ba koma batu nyonso ya betanga chez monsieur sina de nyama makemba ngamba voilà des autres personnes batali et puis mais ça surtout pour l'accord ya Jani yo préféré ya wato itikala kuna corps ya Jani to senga na gouvernement congolais ba aider biso to lela ya Jani na honneur oh tout au lobby to bendi batumatoyi ebe matanga ya Jani ezaka atepo oh les abakouk oh les autres là te matanga ya Jani ezaka ko équipe nationale tout le monde baya to le ya Jani tout à l'heure à sur la 6e mission on a aucune ambassade na sona longo na ambassade na sa ba démarche wana ngande batandima na baonga te. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin des 3 personnes. Bisous bye. Bisous bye. Merci la Tony 5D. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Bignon Soubolandi Bisso. C'était Dégolé Mignon et Misso Mozindo. Ciao, ciao. Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.